Oui, bande ko balandi to komi wa bino de sakabino to yebo na mire de lamentation na siège ya to komi wapi na déboulonnage ezna Itaga numéro 120 commune à Kinshasa quartier Ngwaka na Kinshasa Congo na Congo awa bureau siège national oye kuma marepa ya mwana mboka ndeko Eliezer magaza kuna mikili États-Unis akozo ba soins médicaux o pe bande ko musiba ko loba ki alembuma soki alembuma na lesi yango ale robe mo kolonini kala mingi te boko sepela boko zwa ye moko mwana mboka ndeko Eliezer na ba réaction ako pesa bino ba version nyonso oyo boko luka oyo pe boko solola oyo pe boko kanisa na matoi na bino nini ekomela kiye boni mikolo ebele boye Kinshasa ba congolais ba kolela ndeko Eliezer oza wapi tlande be ndo pakistanais ba monisa biso pasi tala ndenge biso ba congolais ko souffrir ba pango ko kende ba terre ko kende ndeko Eliezer oza wapi mais bozala toujours branché scotché to le bagi na bino 2019 isa année ya revendication 2019 aux mona oyo année ya réclamation donc ndeko tout azana problème na il faut loba année à réclamation il y a 2019 na ba soda ba ko réclamer na ba civil ba ko réclamer na ba politicien ba ko réclamer dans 2019 ils a année ya réclamation mais pour na wana to bisa ki bino boye ba politicien mboka Congo ba mboka Congo pendant boule belé Mobutu 32 ans o alandi 18 ans ba politicien toujours banga ba ko ba poste ata wala ndaga ki soda akwa pe civil Mobutu pe azaki soda civil tande ngete batikeli mboka mawato ba misusu kutu bakuta même soti mutawa au moins échangeur bande ko ba Kinshasa échangeur soti mutu ngoza na échangeur wana et loko ba libiso te ba embouteillage ba embouteillage pamba bozong sa pla kala Kinshasa soti mutu zonga kuna muta continue échangeur akelemba muta koti akenjil muta koti ake bandal malamoko boti bolong la so biloko te ba embouteillage na ville de Kinshasa o ezala kate au moins rompo ou les liabino rompo ou les bonga bosani kuna immeuble tonine botira espace na vie du bongo il y a manque à faire olebo ya bolaksa batu kena bozaki pouvoir na Kinshasa ta auto rien boye bo bana ko réhabiliter tala ndenge bokei botira biso nini à part ba cimetière na ba morgue et là botira biso zate Sonia matoroti kabina ta mukolo moko te bande ko balandi to komi wapi te yambeli bino ndeko bomolo ndeko dossier umeli mbote ndeko Mote ndeko Papa Didier. Oui, pour cela nan boye. Bande ko musu balanda mo kala balimba yeba o se président ozanani et puis numéro ça na bureau na biso. Merci Papa Didier pour na mutuna nazali ndeko no congolais na za usana imprimerie moko ya place imprimerie graphique système. Oye kama magana ndio monsieur Salim Rajwani na bolandi na ye monsieur Dilip Surana. Bongo na salaki accident de travail kuna do na salaki accident bomoni bino moko ndenge maboko ezali. Nyoso misapi mini katanaki bongo na eko sengo audience na kuta na mundele endia lobi na nga kendo funda place olingi pona nga fozo na musala s'attendre ko zelo côté po justice na bino ya Congo eza na poche na ngai na sali ndenge nyoso na kena e wapi asa ko corrompre na eko sala plainte na kena aner o bino boyebi tant déposer plainte kuna ba ende ba ke ba pesi batu wana ya ba aner ba directeur wana mbongo na enveloppe. On a consigné 5 documents au Bouzali Komona. Et ça document ya $2200 na zwape mbongo wana te bango ba récupérer mbongo yaki na enveloppe akaki. Bozo mona bino moko. Est-ce que boko ndi meloko mutako ndi mazwa $2200 bana Kisasa bana Congo. Compagnon za place numéro expliquer. Compagnon zali na Kingabwa, précisément na RTP na Kingabwa. Oyo indien azomona gara na Congo. Asa ko nyoko na ba congolais na Congo. Na société wana ba congolais bazo mona passe donc mutako sisa mono sala na 12 heures ma repo bazo contrôler lokola eloko nini entre temps mundele wana azape frapper ba sali makambo mabe na mboka oyo mais baza soutenu par un député national maître Marcel Azouri nazolo bango avec force yesa nani na mboka oyo a supporter ba indien na kata société wana ba engagé bazali plus ou moins 42 mais autre batikali ba indien ba koza na kata société wana ta 80. O bata soutenir ye maître Marcel Amutaza pour protéger bango asa pour protéger ba ndie na mboka oyo maître Marcel aza député national maître Marcel Azouri azali muto ba votaki na idofa bande ko nga ba congolais abiki akopouver ngai na kozelo côté na kati ya mboka oyo yango na koloba
mokonzi mboka oza wapi chef de l'état père de la nation nazo senga papa soko ni ko pesa ngana boko ordenga ne fiske ata audience ona yebi sonio sezo le kana kati ya compagnie wana ba congolais bazo mona pasi plainte na biso conseil na aner ba jimbo ba pesa directeur aner na zué le côté bato ba bénéficier ba directeur wana aner de deux to l'invité to ke na cour de cassation le col nazo ba na minute dossier eza na mesa ya procureur général de la République dossier ezali kola mesa ne mokonzi azoki apesi na avocat général mundele wana indien aza okota na parquet général et puis ake koyemba na société ya binini azali camarade ya procureur général de la République vraiment ya solo asa kobanga même ata teke o wana za mokonzi asa camarade na ye ya solo makambo azo o ezolo ba mazoki no bana société ko chanter partout en congolais wana ko zelo côté mokonzi wana za moninga na ngai ya solo justice eza wapi na mboka oyo 9 ans eloko 9 ans. Ok, Nabi Wende Konangai, tant on s'agit, où ça n'a pas de tant on s'agit accès de travail, mais ça peut dire ce qui est-ce que Bango, compagnie au Tangawana, Bazo qui va soigner médicaux d'ailleurs, tu vas qui on dit non, Bazo qui va soigner médicaux parce que n'a qui affilié, n'a qui engagé, n'a qui journalité. Donc tu as un contrat dans l'hôpital Mongo ya place, hôpital Wabenga Kakram, tous en ango, tous à qui affilié kuna to zo traitement kuna na ki journalité. OK, tant on misape katani bazu traitement sili. Ba yebi ko comme inapte officiellement na vie na yo. Mais il faut appeler ça comme ça engagé, il faut appeler ça ma coquille o e coquille ya ko vivre na yo, ti ya ko kufa na yo. Ne mibeko ya Congo le bindeng wana. Ce qu'on ndeko a lobi ka respecter mibeko na yo te. Eza maître Marcela to ndeko na indien wana. Donc d'abord ba maître Marcela mutazo coacher société wana. Azali comme conseiller juridique ya société. Donc yem tazana monde d'ordre ba ndie ba yo kakande ye yem takolo ba ki bosala bu mais comme c'est un monsieur azar rancunier azana amour ba congolais te baza bato basala ba science occulte degré eloko aboyi mutu atikali boyi mutu atikali penda boyi na atikali boyi tant que père de famille ça bana combien naza père de 9 enfants na minute nazola en église ndeko Didier nazola l'église na bana na minute bana mi balé fo ko université ba quotité bana mi balé fo sala d'examen d'état basalité donc vi nazo le kasikoyo et ça passe nazo senga na mokonzi mboka tant que chef de l'état soki okoki ko accorder ngai mona na yo ne fisc audience na yebisa yo o zo sala malakata société wana ezali mawape passe na bandi konaso congolais tala ko tala ki ngana katani boye mais india za ko se chanter azolo ba ki abi azali camarade ya procureur général de la République na kozwelo côté na kitana mata tant yo kene pas procureur général de la République o le bige ente mokonzi na biso ya Congo talangai ndeko ya ko sa compagnie za mupaya na ko sala pa na ndo boko na ngekei na tikali inapte na vie na nga mobimba ye procureur général de la République a répondu à kionine non mokonzi asala ke tanke mokonzi ye azana ba occupation belé ndazo ki dossier a charger ki na motu mususu mama avocat général apesa ki dossier maman peut assurer dossier apesi na ba to mayelo bazala ki wana mais rapport basaleli mama ezali rapport a malonga te ya malamu te nde mama botola ki dossier wana zwa ki yango a garder yango ye moko abia ko solution yango ye moko mais soki na courir na ye mbangu awa ezali po kotala ke na ko senga na mokonzi mboka a s'impliquer na dossier oyo vraiment s'impliquer na dossier oyo na sa congolais comment ba ndie ba otamo na mboko baza librement un congolais a katani boye penza père de famille ba bengani ngana société et puis bazi wa policier ba tie wana na kati ya porte pour na ko empêcher ngana kota na kati entreprise na sa journalité na sa engagé avec contrat à peu près 26 ans de service on ngana sali na ba indien wana to bani na bango compagnie nzela moko ba indien wana et ba indien mo ba sali makama betro na mboka o ba sa pe ba frapper ba na kotanga mais c'est Salim Rajwani na molandi na monsieur Dilip Surana basa ba grand frappeur na mboka oyo bato osama kama mabe oui tangu yo siko okei mutu azo kamba bango te pe na makambo etali ba conseiller juridique na bazande ko na congolais député national maître Marcela ayebani minga avocat munde na mboka na biso Congo ozo porter to le barabo justice to mola mboka Congo mais tangu maître Marcela aye okutani na yo za congolais yi aza avocat bendien yo na boza makila moko bino ba congolais yi alobi na onini maître Marcela nakenda komona ngai moko na bureau na ye alobi nanga tozila mais l'air na moni makambo komo wimela
ekomi kende lolo kende zonga kende lolo kende zonga kende lolo zonga zonga na kendaki na société na biso bamindelenga bilolo bolukilanga solution à partir ya koloba wana nde boti flamme babengani nga bazwa policier batie wana et situation ezalaki stationné maître Masela asali pe eloko moko te wata babenga policier on a policier c'est pas policier il y a les gens pires oyo ndeko na Elvis ya a dirigeaka dernier on a automona ba on a ba ote ba bengi biso ba bike peuple bani rébellion ndeko na policier sergent opesa inga pasi na motema yo policier congolais ba bengi yo ke ba ndeko ba ko revendiquer SMIC oyo mokonza mboka ba futa ba congolais ba futi bango te yo policier ozoya ko bete ba gaz lacrymogène pa ba yebiso ba ndeko na ba congolais ba ni rébellion tant yo policier zo quitter na place na yebisa ki bino boya ba policier boza ba ndeko na biso biso ble toza binemité tozo biso to vivre place moko makambo ko sa na terrain elongo banité yango na le général Kasongo il faudra combien de morts pour des missions sur poste wana parce que ce n'est pas normal na matete moi na 10 ans ba 4e mutu 40 épingles na gissé ce colobaté terreur na selemba okutu na yebisa ko ma benu butembo kende kuli na kingabwa soda na mbile muninga mbile soda letina ba 4 loboko boko na makambo ka file kishasa après ba fandi bine botemba ba jeune frère na kishasa o Congo ya bino e ba koko na bino ba tata na bino biso to la kaka bino yo ka makambo ndeko koloba yo police tango yo kuti ndeko loboko katana olo zoyer na limemi ya nyonso memaye atna kete o pousser le ko na nyama donc akene musika na yo otaku so rota bena karena atna loboko ne etikali bongo to makambo ko leka ndeko loboko katana ba bengi yo policier oza policier ya liba to end oza policier congolais ozo censé mbongo na ye yende pas la mutu congolais ne bazo futa yo soki ya zala ki mutu te yo ngoza pe policier congolais ndeko na ngai message nya suka zinango pesa bandeko balanda biso ça n'a pas le cambo on a mona donc message na ngai ya suka ezali naza ko s'adresser mingi na ye moko nazo pesa message na ye mo mokonza mboka étant que père de famille garant de la nation ozali chef de l'état papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'impliqué na dossier alanda dossier et ami balé soit ko coordonner na fisc audience on a yebisa ye nyoso ele ka au sein ya entreprise wana o ya graphique o za soutenir na député maître Marcel Azuri na ba indien wana et makama beza le belé eza belé nazo senga na mokonza mboka a s'impliqué na dossier na ngai alanda likambo na minute nazo loba dossier za sous la table ya procureur général de la République papa na biso Kabange Numbi comme il est pas à charger apesa ki na moto muso azolandela siko ninga le boko katana bonde ko na tina mamu keke sans muke ninga le boko katana bo vivre ndenge ni bana balia ndenge ni ndeno sa ko bana balia parce que tu as africain soko sala kate bana dona yo moko mobulu da okozala ka mutu bado bado skipa na so ça normal ningo sa de ya bona nzimite me bande ko lobela wana ba compagnie wana baza simana yo o vivre ndenge na bana nef wana compagnie penza ba bokisanga e en tout cas ndenge bazo ba police ba tiers kuna na kata société wana ba tia po ba mpeshenga na kota te et na minute na to passer vie moko ya pasi donc na biso vie moko ya pasi étant que père de famille 9 enfants yebake mi balé fa ba kota université ba kotité mi balé mususu fallait ba kota ba sala examen d'état ba salité et zo passer une église zo la l'église et kotala ke boye maître Masela waza député azo tambola na kimia nyoso na pesa nzambe asa charger na ye et message nga suka na pesika na mokonza mboka akota likamboyo atala likamboyo de deux accordé ngane fisc audience na yebisa au sein ya société wana makamoni neza na kati o eza soutenir na conseiller juridique na bango Marcel Azuri maître waza député o tala makamoni tel soutenir na bango OK on passe à numéro na téléphone tant so bande ko so na besoin benga bango moko ba yi ba place ba ko joa bon o ya lingo zwangai numéro na ngezali 082 160 58 15 na répété 082 160 58 15 et puis message moko ya mukela ngana pesa na adresse yango na maman Denise Tshilombo waza comme maman ya bana maman yoza maman o tala bisoni so bana na yo pardon maman o tala likambo yo ko tala likambo na ngai maman ba indiano baza sur place ya baza otambola nde balingi na Congo derema bolandaki na Inde tande bakataki ndeko na biso ya mwasi mike bongo ba indiano baza awa na Kinshasa bato tambola awa ka batu moko ba soutenir bango ba protéger bango na kati awa metala ngani mwana na yo nde na otambula tala ndenge na tikali
ndenge ndeko Didier azoloba nazo vivre comment nazo passer mon vie moko difficile naki na ndako na suna ndako te nazo la l'église nanga na bana fois kota université ba kotité bana msufa ba sa examen d'état ba salité yango na pesi message na yo mama yo za pemene papa ko otala likambo na ngai mingi ya koloba ezalité na pesika merci soki moto akolinga pona numéro na sina to pesa numéro wana 082 160 58 15. On a qui nango ya mukuse na loba yango wana. Merci beaucoup. Merci bande ko balandi to komo to kombe na suka. Bo mona makamto bana mboko Congo. Après boye lobby oye lisusu te komiko. Bo vote ngai numéro 10, ngai numéro 7, ngai numéro 8 te voter bino. Au côté de l'assemblée ennemi na onani ngani kana ko voter yo. Parce que ne ko kata loboko. Akana ko voter. Tant super yo mettre ma somme de au talent a voter qui paye yo. A voter be candidat président de la République. Bo l'équipe bino banso. Ba politicien tala motia mabe. Bo sundoli bango. Ba ko kufa na triste sort na bango moko. Ben ndien ba ko ko mon la biso na mboka na biso Congo. Ba député nationaux boza wapi. Ba député nationaux boza wapi. Ndeko azaka gouverneur ville de Kinshasa, Liwanga, général, respect mon général. India mega ko sali ba blague awa na jardin botanique. Ba kanga mba mo na jeep à côté azo chikoto ni mo na muke. Tala ba konzi ba ko mériter ko sala ba gouverneur na ba ko diriger mboko Congo le ko ba douana. Ki congolais na kata makila. Bine ba de ko diriger ba congolais. Boza wapi? Tala ndeko le boko katani. Bana neuf. Bana ba ko tanga wapi? Akolia nini ye moko. O eza Congo. Donc article 15 est obligé na mboko Congo ba compagnie za la kate. Ba compagnie kabila tika libiso eza ba bengonin ba cabine compagnie mo tika ezate ni hôpital ya Malonga à part hôtel où eza 24 ba tika biso hôtel du cinquantenaire o ba tika la biso na ba morgue na ba cimetière et là on dit na ebisi bio tala ndeko Félix oza na musala moko na ebisio papa soko otamo tena ba conseil ba pembe na yo wana moko ekokufa aider ba congolais papa lobaki le peuple d'abord tika te kimi anzambe za labino tukutana lobi